Na souhaité bino bienvenue mpona numéro oyo ya lingala. Lelo toza kolobela makambo ya vision. Toyebelaki yango déjà na français. Mais comme lokola boyebi ke magazine ya biso eza na français mpe eza na lingala, nde lelo toye koexplike bino kozanga vision na bokambi ya mboka, na bokambi ya baentreprise, na bokambi ya biloko nyonso eza vraiment likama. Magazine na biso kombo na yango ezali de quoi souffre mon pays le Congo démocratique, quel remède. Na lingala mingi koloba mboka na biso Congo ezobela maladi nini topesa kisi nini po ebika, parce que bao bazolanda biso depuis bayebi ke mpona ngai namoni mboka na biso Congo ezobela, bongo tozomi tuna ezobela maladi nini. Ezobela ya solo parce que makambo ezotambola te, moto soki aza maladi makambo etambolaka te. Alors tolobaki na banimero eleki liboso bavideo eleki tolobaki makambo ya baantivalere. Lelo toza kolobela makambo ya kozanga vision ya solo mpona mboka na biso depuis 60 ti lelo. Problème monene ezali ya vision ezali te, mboka eza kokende wapi. Vision elingi koloba ozala na pouvoir te, moto na moto azalaka na vision na ye. Bamosusu baza na vision mpona libota, bamosusu baza na vision mpona bomoi na ye, me mpona baoyo balingi kozala balider, bagere bato, bagere basociété, bazwa baresponsabilité, esengeli kozala na vision. Po vision wana nde ekopermettre otambusa malamu, oyeba tokosala nini, programme nini tokosala po tosala vision na biso wana ekoma réalité. Vision ezali lokola ndenge ezalaki na 1960 balider bazalaki na ntango wana bamonaki problème ezalaki ya monene. Ntango wana ezalaki colonisation, balobi tokokotika mboka boye te. Vision na biso ya liboso fo tobunda biso balider, tolongola mboka na biso na population na biso na colonisation. Quel que soit badivergence na bango bamitiaki ensemble, babundaki ti bazwaki indépendance ya mboka. Après indépendance ezala ba leader wana ezala ba oyo nyonso baye kobanda 60 te lelo tozokoka komona vision penza te oyo bango bazomemela mboka. Tozokomprendre te baslogan, tozoyoka baslogan, slogan ezali vision te. Vision eza eloko oyo makanisi oyo moto aza na yango ya koloba ke ngai mokolo nakozwa telle responsabilité, nalingi eloko boye nabongola yango boye, neti situation ya Congo ebongwana boye, natonga mboka boye, kelasi ekoma boye, bahôpital ekoma boye, banzela ekoma boye. Donc vision eza eloko moko monene mpona motu nyonso babengi leader. Fo kozala na vision. Ndenge mboka na biso etamboli na 60 ti lelo emonani ke balider na biso nyonso na bakonzi bazalaka na vision te, babondelaka kokoma bakonzi, babondelaka kozwa baresponsabilité, mais bazalaka na vision moko ya claire te ke mokolo na kozwa, mokolo na kokoma DG, mokolo na kokoma général, mokolo na kokoma bougubese, mokolo na kokoma président de la république, mokolo na kokoma ministre, député, sénateur. Tala makanisi naza nango mpona mboka eza boye mpe makanisi wana na kokomisa yango réalité. Eza kaka makanisi ezala ya pamba kopumbuka te. Tomonaki awa na ntango ya kala baoyo bato ya kala bayebi, tomonaki mokonzi ya mboka abimisi oyo babengi animation politique, bato bakomi koyembela ye, bato bakomi kobinela ye. Soki ezalaki azalaka na vision akokobebisa misolo ya mboka te, kokanga mboka mobimba na kobinaka koyembaka te. Mais po vision ezalaki claire te, akomi na pouvoir aza kosala oyo, aza kokanisa oyo ye lelo asali, oyo ye lobi asali te, akokoya na eloko wana animation politique. Kozanga vision ememaka distraction, ememaka tâtonnement. Nsima na ye toye komona bakonzi oyo mosusu bauti koleka wana balobi oyo 5 chantier, oyo modernité. Eza slogan ya pamba. Soki ezalaka vision balingaki basala quelque chose, tomoni keti bakei basali eloko te. 5 chantier na modernité eloko esalami te. Lelo toza na 145 territoire nayebi te.
projet wana eza na cadre ya vision to eza eloko nini nayebi te, parce que okokozala oza na baprojet oza kosala projet boye oyo euti boyoki boye osali boye yango te, yango na Kongo eza kotelema te. Il faut kozala na vision. Elingi koloba nini, tolingi mboka na biso ezala ndenge nini, tolingi kelasi ya bana na biso ezala ndenge nini, tolingi logement ya population na biso ezala ndenge nini, tolingi ekonomi na biso ezala ndenge nini. Bamosusu mpe barevaka Martin Luther King kuna epai na bango des États-Unis, ntango wana mpenza bato mwindu bazala kati esclavage makasi kuna, bamindele bayeki komona bato ya mwindu te, arevaka Amerike moko ekozalaka mokolo moko ke bato mwindu mpe bakotelema, bakumbu mwindu mpe bakovanda lokola bamindele bakoma mpe bakonzi kuna, suka revene babundeli yango toyekomona Obama akoma président na mboka wana, bato mwindu mpe bakomaka baresponsabilité na mboka wana. Ata nanu lelo esili nyonso te, me tomonake barevaka vision ezali rêve oyo yo ozokanisa ke mokolo nalingi mboka na ngai ezala boye, nalibi peuple na ngai ezala boye, nde vision yango wana eza slogan te, eza makanisi ya likolo te, eza profond. Soki oza na vision il faut komi mokonzi eloko ya liboso okoluka bato nini na kosala na bango oyo baza na mayele mpe na kapasité ya kokamata vision na nga oyo bavandisa yango esalema ekoma bongo. Donc soki mokonzi aza na vision akomi akoluka nano bato oyo bakoki kosala na ye vision wana. Yango vision soki ezali mokonzi akokoya na tribalisme te. Mpona nini? Parce que bato oyo baza capable ya kosala na ye mosala wana bakobima kaka na ekolo na ye te, bakobima kaka na famille na ye te, na province na ye te, kasi akoluka oyo akokani na boye, oyo akokani na boye. Toza kotala kuna na Amérique, président Amérique akomisa wana Trump, alingi elobi ke alingi akozongisa Amérique akomeso Amérique ya makasi ya misolo. Toza komona ndenge aza kozwa bato, aza kozwa kaka bato oyo ya famille na ye te epekisami te mokonzi asala famille na ye, mais aza kozwa bato oyo ayebi ke par rapport ya vision aza na yango ya Amérique, moto oyo akoki komema eloko boye ya kosala, moto oyo akoki kosala boye. Donc moto oyo aza na kapasité ya boye. Esika vision ezali te, moto akonome moto mpo aza ndeko na ye, aza camarade na ye, mpo barekomande ye, mpona boye, mpona barezo moko oyo bozomona ezosala eloko te. Yango wana komona moto banome ye moko kutu ayebi te mosala nini ya kosala, parce que nomination na ye na makambo nyonso aza na kati ya vision te. Vision ezali te Kongo ti lelo, vision ezali te. Bandeko na ngai, soki nazokosa bino moko awa eza tribune ya biso nyonso, magazine eza biso nyonso oyo aza na preuve kolakisaki te periode boye mokonzi boye ou bien na commune boye ou bien gouverneur basalaka selon vision boye, aya tokopesa ye place aexplike biso. Menga nalobi ke soki mboka ekomi esika tozali lelo, mboka onza bapesi biloko nyonso, toza na population monene, baintellectuel ebele, me mboka eza na se, mboka etiolami na mokili mobimba, tobwakami na mokili mobimba. Bato balingi biloko nzambe apesa biso, na biso moko balingi biso te, bazomona biso pamba, passeport na biso pamba, bazobenga na biso na bamboka na bango. Mpona nini? Parce que toza na vision te, comme peuple toza na vision moko te. Bakonzi mpe bamema biso kobanda indépendance te lelo, tozomona te vision nini bazali na yango, bazalaka na yango na mboka oyo. Parce que tozokende kaka vaki ka gauche droite. Tozomona te ke mokonzi oyo depuis azwaka na periode na ye akutaka Kongo awa amemi yango place boye, oyo mpe aye akuta esika moninga atikaka awa amemi awa. Parce que soki vision eza te, kosala bilan eza difficile. Po tosala bilan lelo ya kobanda 60 ti lelo eza difficile, parce que pour osala bilan il faut ozala na barepere ezali na eza vision te. Tata na vision na ye alobaka ke ntango nga na koya na kotonga banzela nyonso Kongo nyonso ekozala moto akoko olongo awa na mutuka baluki Kongo mobimba na mutuka Kongo nyonso ekozala banzela. Elingi koloba ke tata wana suka mandane tokotala azalaka na vision ya kolongola banzela ya mabulu, ya kolongola banzela toza na yango ya salite, atongela biso banzela. Totala eske tata oyo asali vision na ye avandisi yango. Tata wana po asalisa vision na ye akoloka nini? Akoloka bato basalaka banzela, bo baza na espérance na banzela, akozwa bandeko na ye te, akozwa batribu na ye te, akoluka bato oyo bakosunga ye na vision na ye wana esalema. Nde eloko ezangi Kongo. Moto nyonso alingi kaka azala mokonzi mpona ye moko, mpona intere ya ye moko,
intérêt ya mboka ezali te, intérêt ya population ezali te, souci ya mboka ya population ezali te. Yango wana ozomona ke moto soki banome ye eloko ya liboso asomba ndako na libanda ya mboka na poto, azwi bambongo ake kobomba na poto, mwasi na bana mbala moko basi bake na poto, maladi nyonso ya kokende na poto. Me azokanisa te ke na mboka na nga oyo avant Congo bozomona ezalaki mboka ya lokumu. Congo ezalaki mboka ya lokumu bandeko. 1 franc ya Congo ezalaki équivalent ya 2 dollars américains. Mboka bozomona yango wana oyo ezotolama lelo. Mboka oyo ezalaki ke système na biso ya santé bato ya Afrique du Sud ya bamboka bisusu bazota kuna bazoya kozwa basoigner bango na Congo parce que ba hôpital na biso ezalaki ba hôpital ya lokumu. Mboka oyo bozomona bandeko na ngai ezalaki ke ba université na biso ba pays voisins nyonso oyo ba pays africain bazoya kotanga na université na biso ezalaki université ya lokumu. Mboka oyo bozomona awa tozalaki kosala babilanga ya biloko nyonso toliaka, biloko nyonso tozolezota na mabele na biso tolie biloko oyo bazobenga lelo bio batia engrais te, tokomi tolesi bato nyonso mpe tozoteka na bapays voisin. Lelo oyo biloko nyonso tozolia ezota libanda. Lelo oyo université na biso etiolami. Lelo oyo biso tokoma kobima libanda bao baza na moye bakenda kaka libanda basoigner bango parce que bayebi ke ba hôpital ya awa ezeso na tina te. Alors que tozana ba nombre ba médecins ebele ba diplôme ebele ya ba docteur bana na biso ebele batangi basilisi mais na 60 tozaki na bango bongo te. Tozana ba professeur université ebele na ba domaine nyonso. Eloko nini sali tokomi boye eza nini kozanga vision kotambola sans vision za lokolo zotambola sans boussole sans eloko moko zo guider yo. Il faut to réfléchir to kanisa tango ekokia ko kanisa. C'est vrai tozana bitumba bakosilisa yango bientôt tango kimi kokota tosali nini to continuer kaka boyo zu pouvoir obiloko kosala te. Lelo tozana ba bougumès tozana administrateur de territoire ba bougumès ba commune na bango ba samsani ba administrateur de territoire ba samsani parce que nini baza na vision te. Problème na bango ezalaki banome na bango bazwa mosala bavandi wana baza kosala mpona intérêt na bango na bato batiaki bango wana esili mais mpona population na bango eloko moko ezali te. Bakozala na mandat na bango ekosila ndenge bakotaki ndenge bakobima population akotikalaka ndenge wana mboka otikalaka bakomine na bango etikalaka ndenge wana. Toza na bao baza ba PDG soki banome bango PDG yango nango na bafamille na bango esaka bafeti te na babato ya baprovince na bango baninga na bango bake koyamba bango base bafeti babitourna biso ekoki bandeko eza bongo te. Bamboko toza koanvie wana bamboka mosusu wana etelema mpo bango bayeba kotia intérêt général liboso, intérêt ya mboka liboso, intérêt ya population liboso. Ti azoya wana yebi ke na kosala boyeboye mpo na mboka lokola batienga awa na kosala boyeboye mpo na population. Mais awa epa na biso baza na vision te moto moko te kobanda tozwa indépendance ti lelo nazoloba awa nani oyo akoloba ke ngai na période boye nakoki koyebisa yo ke mokonzi songolo na période na ye ezala na société telle, mokonzi songolo na période na ye ezala na commune telle, ezala na province telle, gouverneur boye na période na ye. Yango na Congo ezokufaka kaka kokufa parce que moto nyonso aye wana kanisi ekomi turu na ye na ya famille na ye na ya baninga na ye mpo bango bamizuela eza te mpo basalela mboka. Congo azobela maladi ya kozanga vision ndenge nini tokomi ba diplôme ebele boye tozotambusa mboka sans vision, tozotambola mboka sans vision parce que po oyeba ke mboka eza na vision okotala programme okotala budget. Soko okotala budget ya chaque mboka nde okotala awa na mboka oyo vision na bango ezali omoni batie mbongo nyonso boye. Tala lelo Amérique na armée na ye budget na ye ya armée ezalaka plus ya 500 milliards de dollars. Elingi koloba soko tali budget Amérique otali kaka plus ya 500 milliards de dollars tiango mpona armée. Elingi koloba ke Amérique aza na programme aza na vision ya kozala kaka grande puissance atikala kaka grande puissance. Mais soko tali budget ya mboka omoni ke mbongo nyonso ezokende pa bapoliticien na bainstitution elobi ke vision eza te. Ezosomona vision ya kozala kaka ke bainstitution bango nde bazwaka kaka ezalaka te. Yango wana ozomona bakoya baza kobamba kaka banzela mike mike mpona kodistraire bato
bake kotia ba peinture esika oyo batia mpona baloba kemoni ekomi mwa kitoko, mais vision eza bongo te. Vision eza bongo te ke ozwi projet à gauche à droite osali mwa projet oyo obeti maboko namoni nasali te. Vision ezali ke ti oza wana batuni yo papa mama lokola ozwi ebonga wana makanisi na yo ya kosala eza nini, mpo vision wana nde kopesa yo programme ya mosala oyo kosala. Olobi ke ngai lokola nazwi ebonga oyo ezali mpona sala boye, mpona sala boye nakomisa boye, nakuti société oyo na place boye nakokomisa yango place boye, nakuti mboko na place boye nakotambwisa yango nakokomisa yango place boye. Mpe ntango kosilisa tosali bilan toevalue tolobi solo aza mwasi aza mobali oyo alobaki asali yango, mais eza bongo te ezosalema na mboka na biso. Mpo oyo émission ya vision ekozwa biso ntango ebele na kosala yango misato to mine. Lelo nazosala kaka mpona kolakisa bino ke malade Congo ezobela, malade ya liboso tolobaki ba antivalere, malade ya liboso ya mibale ezali kozanga vision. Awa président alobi ke tokosala gouvernement union nationale tala ndenge baza kotambola gauche droite kutusa, mais yo ozalaki déjà ministre olingi okota lisusu na gouvernement osala déjà nini? Ozokende kuna mpo osala lisusu nini? Yo nano ozala ministre te olingi okota kaka ya liboso mpo okende kosala nini? Oza na vision nini? Te olingi okende ka lokola baninga okoti kuna bandi kosomba bandako lokola nde bango bayosomba, okoti kuna mwasi na bana otindi na poto nde bango basali o basalaka, okoti kuna okomi kaka kokende hôpital na poto awa lisusu te kaka kuna na poto, okomi kuna kaka yo olingi ozolinga kokota kuna mpo otambola na bagirofare pion 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 kosalela biso nuisance sonore routier te. Te totika biloko oyo, tozala mboka mibale te, tozaka na mboka moko bandeko na ngai. Tozala na vision mpona mboka, tozala na vision mpona mboka. Esengeli toyeba mboko tokotikela bana, tokotikela bango mboka nini na eta nini. Sans vision ezali obstacle monene, kozanga vision ezali obstacle monene mpona développement. Parce que ozoyeba te na kosala eloko nini, eza na bato oyo banomaka bango bayebi te bakosala mosala nini. Alobi na kokoma wana na kokutaka bato baza wana bakolakisa ngai eza mabe te, mais il fallait kozala na kati ya vision. Vision yango ezali nini? Ko bande indépendance ti lelo awa toyokaka bukanga lonzo tokosala bukanga lonzo na baprovince nyonso, ezaki vision te, ezaki mo projet moko ye kaka bobambi yango esuka ndenge nini. Lelo Kongo azozanga eloko ya kolia, nzala ekoti na mboka ezobisa moto eloko moko te. Kozanga vision lelo esali ke mboka eza na libulu esika toza wana. Bana na biso moko bakamati minduki na banguna mpona kobebisa mboka koboma bandeko na bango. Bandeko na ngai, il faut to réfléchir. Kuna na este pa na biso kuna mpona $500 $1000 bana bazokota na banguna kokota na kaya banguna mpo bakobebisa mboka na bango. Tokosala nini mpo topesa bolingo ya mboka na population na biso kobanda na biso moko? Tokosala ndenge nini? Nyonso ebandaka na vision. Ata tozosenga unité nationale, unité nationale esifo ezala autour ya eloko moko boye. Eloko yango eutaka na kati ya vision. Ata na kati ya ndako vision ezali, na kati ya église vision ezali, na eloko nyonso efo vision ezala. Mpo vision wana nde busolo nde kotambusa yo, vision nde kodétermine yo eza baobjectif à atteindre ke eloko boye fo tosala yango mpo tokoma place boye tosala boye. Bongo mboka etambola kaka boye 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 boye, motu nyonso kaka boye boye kaka boye, nalingi nakoma mokonzi kaka boye te. Te bandeko na ngai, oyo eza mboka na biso. Totelema tokanisa to réfléchir, tokomi na ba universitaire ebele, tokomi na bato ebele baza na expérience. Mboka etambolaka boye te, batambosaka mboka boye te. Tolongo na animation politique, toye na 5 chantier modernité, tokoti bukanga lonzo, toza na 145 territoire aujourd'hui, mais sima na nyonso wana Kongo ezali kaka boye, kati na poto kati na faiblesse makasi. Tolingi kosala nini mpona Kongo etelema? Tolingi kosala nini mpona population na biso alongo na situation ya kolela, ya kozanga nyonso, kozanga moyen ko se faire soigner, kozanga ndenge ya kolia, kozanga ndenge ya kotangisa bana, kozanga esika ya kolala ya propre, kozanga kokende na nzela ya kitoko, kozanga courant, kozanga mai, kozanga musala, kozanga salaire, kozanga nyonso nini? Nzambe apesa biso biloko nyonso.
awa nazoloba boye baradiko bakoya koloba wana mama nazoloba boye ndenge nini ata kuna na États-Unis amonaka ba inondation te, ata kuna na France amonaka te ba sans domicile bazali kuna. Pona nini bolingi bo comparer mboka na biso to se comparer na bato wana? Biso toza Congo, soki nzambe apesa biso biloko nyonso apesa biso wana po nzambe ayebi ke tokokozala il faut tozala différent na bato wana. Bamboka wana bozotanga baza na biloko ndenge biso nzambe apesa biso, baza na population monene, territoire monene lokola toza nango. Nzambe apesa biso biloko nyonso toza nango po nzambe ayebi ke il faut toza peuple moko, il faut tozala différent na ba peuple mosusu. À partir ya biloko nzambe vision ya nzambe yango wana apesi biso biloko ebele, apesi biso territoire monene, apesi biso population monene, kasi biso moko vision ezali te. Tango ekoki totelema to définir tolingi nini mpona mboka na biso. Nakanisi mpona mokolo lelo na suki awa na numéro mosusu nakoya na ba proposition concrète, parce que il faut ata to banda bato mibale misato moke koyebisa bino ke toza na intérêt ya kozala na vision mpona mboka na biso. Ata biso tokokisi vision na te bana na biso bakoyeba ke oyo bayaki liboso na biso batikaka vision awa, biso mpe tokontinue awa po mboka etelema, po mboka ekoma makasi, po nzambe mpe asepela ke apesa biso biloko oyo tosaleli yango na mayele nyonso. Merci et à la prochaine.